Kokufa ya Grâce Luzolo bandeko nanga comédien na biso ya tongo o tobengaka Grâce Luzolo garçon de Gourdi ye moko alinga kobenga ye bongo bandeko nanga toye kolala kolamuka na basango ya pasi toye kolala kolamuka na basango ya mawa toye kolala kolamuka na basango oyo ezolelisa babetela biso toujours et encore le solo que vanité de vanité tout est vanité na se ya mokili oyo toza na biso ba pèlerin na se ya mokili oyo toza na biso bapaya yango ezalaka toujours malamu soki nzambe apesi yo bomoi yeba ndenge nini ya komibatela zala malamu na bato sala bolamu na baninga kozala mutuka ateke no yo bato nyonso bayebi yo ke ozalaka mutu asongi yo bato nyonso bayebi yo ke no ozalaka muibi yo bato nyonso bayebi yo ke no ozalaka ndumba yo bayebi yo ke no ozalaka no mutu abavantar biloko wana nyonso ekoleka eza bongo etambolaka pe bongo ikendaka pe bongo na système kaka ya bongo lelo toye awa na dossier bandeko nanga kande boyebi dossier ya nani ya Grâce Luzolo kokufa ya Grâce Luzolo la famille. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi. Je suis sûre et certaine que vous allez bien. En tout cas de mon côté nzambe ya lola azobatela nzambe aza elongo nanga. En tout cas nazali bien na bandi bino pe kuna boolanda mama Inès NM officiel bozali bien. Soki okoti sika na chaîne na biso ya Inès NM officiel na osenga kande na senga kabatu saboni massivement likolo ko sabonaka massivement bongo kobosa na pete ko klikaka sur ngonga ya notification malama ngonga na biso ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que Inès NM officiel akobandotia ka ba vidéo ya sika bokozala directement informé pour vous informer sur notre devoir oyo nga na koya koboya te na kotikala pe kowanga na te po na yebike ko informa kabino eza part ya devoir nanga ya chaque jour lelo na ye na dossier ya Grâce Luzolo kokufa ya Grâce Luzolo kande na obeta lisolo bandeko nanga toye kolala kolamuka na basango Grâce Luzolo nini ekomelaki ye abelaki eza nini dossier eza ndenge nini Grâce Luzolo kande boyebi babotaki ye epa ya mama na bango tango bayaki kobota bango na bandeko na ye mosusu ya basi babande ko vivre na bango babande vivre jusqu'à ce que papa na bango aye kokufa tango papa na bango aye kokufa baye kotika la bango moko na mama na bango bakomi ko vivre na mama na bango na ndako kandenge vie ezalaka soki papa azate papa aza kokufa il faut siko mama banda ko kubunda surtout soki papa tika mama na bana ya mike ezalaka toujours mama il faut abandaka kobunda pona koyeba nini akoliesa bana pona koyeba bisika nini akokotela poke bana na ye balia eyaki kosala ke mama kandenge alamukaka na ntongo azokendaka koluka ayaki kokutana na mobali mosusu ntango baye kokutana na mobali mosusu baye kolingana mama pe aboyaki na ye kobomba bana na ye ayebisa mobali na ye asika ke no nazalaka na bana tala kaka mobali nanga liboso akufa boye apesi ye ba explication jusqu'à ce que papa wana pe ayaki kolinga bana tango aye kolinga bana aye kobala mama ya ba Grâce Luzolo aye komema ye na ndako bakomi na bango ko vivre na ndako na bango makambo nyonso ebando tambola nango bien bazaki papa wana azaki moto wa mbongo jusqu'à ce que eye kosala ke batamoko papa wana akomaki kobela mais papa wana atikala kobota na mama na bango te tango papa wana akomi kobela nde aye kobetela mama na bango lisolo alobi nga nazala mwa biloko moko na sala yango memelaka nga mbongo sikoyo nakolinga teke ndako oyo olongwango ata soki lelo na kufi na ko préférer ozalaka na ndako oyo obanda ko vivre ka na ndako oyo ozala kaka na ndako oyo ka ndenge ezalaka mama ya Grâce ape ayaki kondima akomi pe ko vivre ka na ndako wana après kokufa ya mobali na ye akomi ko vivre ka na ndako wana akomi na ye ko vivre jusqu'à ce que belle famille ekomi koyela ye belle famille ekomi koyebisa ye ke non il faut alongwa na ndako po ndeko na bango batikala kobota na ye te bino moko boyebi ka biso basi ndenge ezalaka soki ka ozaki na mobali ayebisaki yo likambo ata soki famille na bango eye ko changer maloba
ata soki famille na bango eye koloba ke non awa sikoyo il faut okende okokende te yo kobanda otalaka maloba oyo mobali ayebisaki yo. Mama ya bagrâce mpe akomaki na ye kovivre ka bongo ayebisi famille ya mobali na ye ke non nga na kokende bisika moko te na kozalaka awa. Pourquoi? Parce que eza ndako oyo mobali atikelanga. Famille ekomi koya kosala makelele, ekomi koya kosala makelele tina bana comme bana deja bakomaki ya kokola bango pe bakomi kobunda na famille ya papa wana, bakomi kobundisa bango. Siko famille ya papa wana chaque fois soki baye babande oyebisa bana wana kaka ke non bino bokota na makambo oyo te, boyebi source ya makambo te, bokota te, bino bokonseye nde mama na bino bolongwa na ndako oyo pour ke mabe ekota te. Mais bana babandaki na bango koyoka te, bana babandaki na boko comprendre te, bana babandaki na ngo kotalela ngo te, ezalaki bongo jusqu'à ce que baye kosala nini, baye kobwakela mama na bango mbasu, bayaki kovanda ka boye bamoni ka lokolo mbasu ebandi. Bana bayebisi mama na bango toluka bato oyo basalaka bisala bamakambo ya nini ya bokoko comme ça baya kosunga yo. Mama aboyaki nzoka mama ayebaki na ye vérité. Batie kobengisa grande sœur na ye, grande sœur na ye asiplie ye alobi tokende bafaire traiter yo po oyo eza lisusu normal te. Mama ya bagrâce aboyi catégoriquement alobi jamais. Famille ya mobali eyebisi elobi oyo eza kaka ebandeli, soki okolongwa na ndako te pe soki okopesa eloko na biso te deja yeba yango kaki non okokende. Mama ya bagrâce pe azoyoka kaka te, aboyi catégoriquement alobi ekosimba te ngaka ndenge ezokende kokende ka bongo. La famille to ya kovanda ka ndenge ezalaka tina grâce aye koyebisa mama na bango eza yango eloko nini famille oyo elandaka. Soki eza ndako tolongwa kasi na ndako, soki oza na eloko na bango kande bamasione awa keno il faut pesa bango eloko na bango, pesa bango eloko na bango comme ça tozala libre. Mama aseki kaka. Tango mama akomi komona, akomi kopresentir penza ke liwa ekomi koya siko na kote na ye, mbasu ekomi komata ye na motema, nde mama ayaki kosala message. Ayaki kosala message moko, asali video, azolobela grande sœur na ye, alobi grande sœur na ye nanga bisika nyonso komona video oyo s'il te plaît. Nasengi penza na yo eloko wana eza soki mal ya ble wana eza na mwa biloko na kati kotika te ke bana nanga basimba ngo te, bana basimba te. Tango asali video atiki na ye ka na telefone eza te ke video wana atindela grande sœur na ye atikala na ye kotindela grande sœur na ye video wana te. Eye kosala ke mama wana ye kokufa. Ka ndenge ezalaka mama akufi grâce luzolo comme aza mwana ya mobali ya liboso na famille akende kotala na mal ya ble wana biloko akende ye komona kuna grâce luzolo akomi kobela. Kobela ya grâce luzolo ezalaki kaka moni neti mutu azoyoka ba grippe, mutu azolenga, malili ezokota ye nde kobela ya grâce. Toye kolala kolamuka ka boye grâce luzolo aye kokufa la famille. Eyaki kosala pasi ya makasi, pasi penza ya kosakana te. Siko bana oyo mosusu mibale ya basi batikala baye komona deja ke ndako oyo eza bien te, baye kolongwa na ndako wana bake koluka secours epai ya batata na bango oyo bango basondola. La famille histoire on azo betela bino lisolo eza histoire ya film na biso ezoleka chez Potine de l'écriture la patronne na Belleville kandi ya Belleville. Film na biso oyo to benga ombre du passé. La famille film moko kitoko. Mama ya grâce luzolo azalaki bongo mama na biso étoile. Toyebi biso nyonso comédienne étoile, biso nyonso to sepelaka na comédienne étoile, biso nyonso to lingaka makasi mama étoile la famille. Kande boyebi na système kwa gu mama étoile ndazaki bongo mama ya grâce luzolo yende akufaki kokufa na ye atikaki video asalelaki grande sœur na ye ki ye mama Marie-Hélène asalelaki ye video. Oh, je m'excuse na koya koloba keno bana na ye basimba mal te. Mais ezalaki déjà trop tard. Mama étoile, il fallait qu'il normalement abengisa nde grande sœur na ye. Tango monaki déjà ki akomaki kokufa,
abengisi grande sœur na ye a relater grande sœur na ye lisolo histoire nyonso comme ça grande sœur na ye ntango azotikala na bana ayeba ndenge nini na koencadre bana ou soit alingaki ata avandisa bana na ye ye moko parce que bana deja bazalaki ya mikolo bagrâce luzolo badaeli na bageti bazalaki deja mikolo normalement mama étoile il fallait avandisa bana na ye ayebisa bana na ye vérité asolola na bana na ye ezalaka toujours bongo yango bandeko na nga kande nayebisaka bino bafilme na biso eza bafilme moko ere mosusu bato balobaka eza bapasse temps ezalaka bapasse temps te eza bafilme oyo ezoya koeduke bato eza bafilme moko ezoya kolamusa baconscience ya bato parce que il y a de ces personnes oyo penza na vie bamonaka na bango vie kaka eza kaka tozo vivre na biso mais eza na bamakambo moko ere mosusu basala dans le passé oyo lelo batikala koyeba te ke non mabe mosusu ekotaka na vie c'est parce que nasala likambo moko songolo pakata dans le passé bato mosusu bayebaka te mais peut-être eza na likambo moko osala dans le passé oyo lelo oyo ekomi kosambwisa yo oyo peut-être lelo oyo ekomi kosala bablocage mosusu na vie oyo yo moko otikala koyeba te na se ya mokili oyo la famille babilo mosusu nalobaka toujours nalobaka encore ere mosusu soki ozomona makambo na yo ezosimba te zonga nanu na pasie na yo mituna nanu eloko nini nasalaki eloko nini nabombaki sekret nini nazalaka nango oyo natikala kofongola te parce que eza na bato aza na sekret moko ere mosusu alongola bazemi mais aye kokota na ndako ya libala peut-être ata baparent na ye bayebaka te keno mwana oyo abandi olongola bazemi aza na ye na secret na ye kimia avandi nango mpenza na motema mais le jour akoti na ndako ya libala azobota te akomi kokanga batata mwasi bandoki akomi kokangisa bamama kulutu bandoki akomi kokangisa bakamarade de jalousie mais ye moko abosana parcours na ye ere mosusu ke moni eloko moko songolo pakata ezosimba te na vie na yo mémoire na yo ezonga zongela kibomoto zongela na réflexion c'est vraiment important zonga penza zala mutu keno omituna est-ce que makambo on asalaki dans le passé eza karma te ezoya koattrape nga te eza mabe on asalaki te dans le passé lelo ye ekomi korattrape ngai babiloko wana eza babiloko moko ere mosusu ya komitunaka mituna po soki mituna bongo eza babiloko moko esungaka yango kaka mwa analyse ya moke la famille nalingaki na ya kopartage na bino mokolo ya lelo mpona bandeko mosusu oyo tosimbisi touche na ebandeli ya émission na biso bolimbisi nasalaka baanalyse ya bafilme surtout ya Belar Production kande boyebi na soutenaka c'est pour moi une façon ya kosoutenir Belar na ndenge pe na système moko ya bien bisous bye ya malamu pona bana nzambe nyonso partout dans le monde. Le pasteur Moïse Mbiye en concert le 21 novembre 2026 na Accor Arena. La famille tokende kosomba ba billetterie eza nango polele. Soki oza na besoin okende kosomba billet na yo kandenge ezalaka kandenge ekendaka kota kaka na page ya pasteur Moïse Mbiye bakomi Moïse Mbiye ministre kuna penza nde okomona lien nini okokota pona kosomba billet na ye kozanga te jour wana ya concert kande boyebi ba onyonso bazobela bakobika ba onyonso bazana ba problème ya mabala bakozwa mabala ba onyonso bazana problème ya mabota bakozwa mabota tokende ko adorer nzambe elongo na nani pasteur Moïse Mbiye na boyi jour wana ezala te ke no mama Étoiline nga na sombaki billet te concert na biso eza nango le 21 novembre korate te le 21 novembre 2026 somba billet na yo na lombangu somba billet na yo na lombangu bato akosomba baza ebele toboyi orate billet na yo toboyi orate ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka oza na posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba
mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali. Kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka, ebele ya batu batekaka qualité te, mais muke kaka ne batekaka qualité. Chez Gershom Biashara, c'est la qualité. Kande boyebi bandeko nanga, ba mituka ya sika, ba mituka ya kitoko, ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso. Soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli, soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu, tala soin, tala sebene, mituka kitoko o wapi. Numéro na biso yango wana, ozana besoin ya mutuka, ozana besoin osomba camion na yo, osomba taxi na yo, osomba Dubai na yo, osomba Rosa, ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gershom Biashara. Kuna qualité, kuna biloko ya kitoko, kuna biloko ya mafuta. Kande bomona awa Gershom Biashara Tokos. Gershom Biashara, c'est la qualité. Gershom Biashara bisika masolo ya kitoko.